batata bamama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu na mayanga ni na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayanga mwana mama Christine Kalanga tozali na ba Congolais ensemble tozolela na ba ebazolela tozosepela na ba ebazosepela mais ndenge bomoni biso tozali na occasion moko ya esengote tozana occasion moko ya mawa tobungisi moko kati na biso ba Congolais communauté congolaise d'Afrique du Sud naza na mwana mboka telemi awa na kopesa ina mbote sima ami présenter tobetela bino lisolo mbote mwana mboka ya mbote na pale na kotuna te boni na biki tozana sangwa mabe kombo na nani ba bazolanda ba nga kombo na nga Dadi Mbokoli me batu ba binga mingi na kombo Dadi Baimoto na kata villa Cape Town tozali na mwana mboka Dadi Baimoto oyo abongisi molonga ni na ye mes condoléances na lisusu na part na biso na part na maison média mayanga na Politique. Merci. Témoignage, je veux témoignage. Solo na betela mototeo, Yesu o témoignage. Masolo na betela mototeo, ya témoignage. Masolo ya binanga ya kadri, Yesu ma témoignage. Masolo ya binanga ya chambre, Yesu ma témoignage. Abaro mana sibakisi, Yesu témoignage. Abaro mana kota lote, Yesu témoignage. On t'appelle. na ebite okoki kobetela bana mboka lisolo bayeba na condition ni tobungisi mama na biso ya eza mwa pasi mwana ba injustice na niveau Afrique du Sud. Alors mère azalaki bien, alors na tongo fana kende ville bisinga zoka mutu pasi na pese panado. Alors azalaki na zemi ifale moi oyo abota et ko sala ke na fie na ke ville na zoya tant na komi na ville na kata vita na ke na ville na moni petit sœur na benginga ya dadi ya mbangu a moyen te na yembangu na ka akutie ça ne va pas. Alors biso to ba chrétien longa liboso fona ko sambela. Alors to sambeli asali susu Christ pasteur na Guillaume aye to tena mutuka to kena ina na groteski abengaki ba pasteur na nga ba bengi pasa garde bengi papa pati abengaki tous les pasteurs. Alors ko arrivé tant ba komi na groteski d'abord injustice a gosé bandi bato ambulance batelemi parce que aza munene bato ambulance batelemi bazoboya même kosimba ye po bakotise na kati hôpital esalaki vraiment bien te. Alors deux personnes ne bakiti bakosimba ok baboyi kosimba mama na biso kosimba ok to mona soki mutaele état critique eloko liboso fo bato ambulance faut ba intervenir. Alors il y a dans munene tu fais deux personnes ne bazobunda basimba bachaye na ambulance bakotane na kati ezalaki vraiment passe négligence ya sabotage wana. Après bakotise ka kuna na na réception aza na mukanda aza na réception bakomosenga ye mbongo afuta ngabi na mwasi yanga aza na mukanda jamais bokosenga ye afuta mbongo bani de bana bango après ka 1 minute 10 minutes nazalaka docteur aso yabi nanga mwasi nanga na tuni bango question akufi ndenge nini parce que na kati ya mutuka abandaki koloba bato ambulance oyo bazalaki wana baboyi kointervenir komema meme ye kototuni bango akufi ndenge nini. ezali pasi na mawa bana mboka baye bazolanda biso na monde mobimba
nazongeli lisusu toza na kati ya Afrique du Sud précisément na Cape Town na kati ya communauté congolaise toza na mawa tozolela ndenge mwana mboka maître Dadi Bayi auti koexplike bino mama na biso Lorraine Kena Chitolo ya mama na biso Lorraine Kena Chitola mutu atiki biso atiki bana combien atiki bana misatu ya liboso Genesis mwana mwasi 10 ans ya mibale Jason mwana mobali 7 ans ya misatu Genisia 3 ans. Enterrement na ye ezali lelo dans quelques heures toko sala on dirait bino bozana biso partout bisika bozota la biso toko faire vivre bino en live makamnyo surtout ekolekawa toko simba toko garder mwana mboka mingi te po sana ba programme ebele mais toko kiko mona bana te to pesa bango ata mbote batu ba mona Genesis Genisia kam o bana nga bango batata bamama bandeko ya bolingo oyo nde bana oyo ndeko na biso ya mwasi atiki témoignage je veux témoignage solo na betela mototeo yesu yo témoignage masolo na betela mototeo ya témoignage masolo ya binanga ya kadri solo ma témoignage masolo ya binanga ya chambre ya solo témoignage abalo bana sibakisi ngena yesu témoignage abalo bana kota lote ya témoignage on t'appelle ezali pasi vraiment bazali bana mike toza na droit ya kotuna bango mituna te mais tozali na mawa merci mobali. Hello guys, how are you? What is your name? How old are you? Yeah. And you, how are you? What is your name? How old are you? 7. 11. 7. Ah, okay. Na bébé na biso aza na âge 3 ans. Maître zala na makasi nzambe akotika yo te akosunga yo na baepreuve nyonso tu mais toza ensemble tika tomeka kosunga mpe na bato mosusu ya na bosani te na sengi mpenda ifo nasenga merci na président ifo kapa pour le moment président communauté na bawalter bango nyonso nasengi merci parce que bolingo oyo bandeko na ngai communauté congolais oyo balakisi mpona kosapoti nga na matanga baza na esengo mingi en tout cas église na nga sila church vraiment merci na bacollègue na nga to misala en tout cas bolingo oyo balakisi nga balakisa ngo mpe na baninga nyonso oyo bazozwa baproblème yango ndenge kosala fox na biso kosala unité solide. Merci mingi batata bamama bandeko ya bolingo bakongole balingani bolingo ezali tozali kaka na négativité te tozali mpe na bolingo pamba te mwana mboka oyo akufeli molongani na ye auti kotémoigne mpe kopesa merci na baye balakisi bolingo envers ye na moment oyo difficile. Merci mingi mwana mboka. Disque ya muchachi. Mbote bana mboka toujours na esprit ya matanga toye kolelisa moko ba congolais communauté congolaise na kati Afrique du Sud. Namoni bana mboka batelemi awa toko perdre temps te mbote bana mboka. Mbote ndeko. Okotombola mwa micro kombo na onani. Kombo na ngai Issa Matadi Muya. Nazali jeune congolais avant na Cape Town. Oya kufi azali non seulement sœur mais maman la biso na maman Lauriane. Témoignage, témoignage, je veux témoignage.
toyebaki aza mama sociale ye azala na problème na motu te aza mama moko asololaka na bato nyonso bien nga ntango nayaki mboka osika moto akati elanga fufu moto liboso ezalaki ye mais liwo eza nzela ya motu nyonso bakundanaka nzambe te nzambe aza maître ya temps mpe maître ya circonstance epai na biso ya musulman tolobaka liwa eza destin eza nzela ya motu nyonso ata obatami na sa libanga molili okufa kaka kufa to kozala vie ezodépendre kaka na nzambe tokontinue kokumisa nzambe tokolemba na kokumisa nzambe te po enda aza maître ya circonstance. Merci mingi mwana mboka passé pe micro kuna na moni mwana mboka muso o aza vraiment mwana parler mais na représenter tetike mwa me présenter mbote mwana mboka. Merci, bonjour. Tala bango nanu yebisa bango ba yebi ote kombo na onani. Chinois na asi ba yebi déjà ta ba yebi déjà yo na réseau ba yebi yanga ko ya lobela te kata toza na Malawi bien toza na Djibouti toza na Cape Town précisément na Mother Site na Cape Town en plus na Oxford Street donc toi na Mother City. Awa toza na occasion moko ya mawa est-ce que oyebi ndeko na biso auti kotika biso mwasi ya maître Dadi Bayimo? Yeah, of course. Témoignage, je veux témoignage. Naebi parce que tout le temps ceux qui nazoya pesanga bambote na balabala par-ci par-là donc to solara si to bungisi pa na biso za moi to za pena na vertige toi na vertige to ko loba te kande kuzena nga loba donc to ko mo banga pe to so mon ndere yo poko kufa donc aujourd'hui chaku ndeka ko sekate les oiseaux de la même plumage. Donc, na kamu kutina moni yo yaki donc c'est un choc pour partout ba monango tra ko bungisa moi c'est ngambe boya âge à 34 ans ou 35 ans na bana mikolo donc ils appellent pas si monsieur les journalistes. Batata ba mama bandeko bolingo mayanga ni na politique ezali chaîne ya communauté chaîne ba congolais tozalaka na ba congolais na tango pasi pe na tango bisero lelo toza na tango mawa ndenge boyoki bana mboka bazoloba tomeka pe koyoka mwana mboka koto mbote mwana mboka mbote mayanga ni esango ya mona lisusu kati na biso esali bien unexpected toyebaki te nde tobalobaka na lingala mais komona kati na biso elakisi mpenza ke oza mwana mboka po bato mosusu na bamakambo boye balukaka babenga bango baluka bango mais yo otalisi lokola ndeko oyo babengi te mais omikotisi c'est que matondi mingi kozala na yo kati na biso. Merci mingi mwana mboka nini ezali loba na yo na ndeko na biso auti kobungisa mwasi nini okolobela ye na minute oyo vraiment ngai soki na koloba mwa muke eza pasi mutu ayebi pasi wana fo ezalaka mutu akutana nango po yaya na biso ndeko na biso azoleka na minute na temps oyo na minute oyo temps mosusu ezomonana nano eza normal après quelques minutes ntango otala boye mwasi na ye ya bomwana oyo ye alobaka nga na apeti nete nga na aleki na ye ya palin nga ayebi mama lao aloba te mwasi na bomwana ba 12 ans 15 ans vous comprendre donc wana yana palin moni bana poto babunga biso tout ça Mother Site au grand journaliste Patrick de Panama émission faut s'abonner bino bo chama bo la et pourtant Congo ba kufa to profiter de l'autre oh abarazali mwana mboka ayeye moko senti tokobeta lisolo ya politique mwasima merci mingi bana mboka tola batata bamama bandeko wa bolingo mbote lisusu toza toujours na matanga ndenge bomoni totelemi na bana mboka mbote mwana mboka mbote grand journaliste comme on a changé comme opposant tala bango mingi bango nde baza na posa tombola pe mwa micro muke po bayoka yo la comme opposant kombo na onani Nicolas a changé comme maître Fafa Kilo Mumbele opposant. Opposant va mettre. Ndenge boyoki toza na mwana mboka Fafa Kilo Mumbele mais na tozali na occasion moko ya mawa na matanga nini ezali loba na yo lobalanga kaka na pesi ndekolanga maître Dadi makas courage
na bichoc etikalaka na motema mais a mobali nzambe azalaka otika ete mpe amusali na ndenge église nzambe akosala omena epota monene na ndenge mpena abungisi mwasi na ye atike na bana mwa mike pasi na biso bapara oyo tozalaka na bana toyebi ndenge pasi esalaka oyebaki mama nayebi mama bien mama ye na miso na biso ndenge babali na miso nyonso aleki na biso mpe mwasi na biso po tonga ye akileki na biso to tobali ye akomi mwasi na biso tokogarde o mingi te awa tozalaka na matanga masolo mosusu tokosolola soki tobimi na nini eza mwa liloba na oyo asuka avant toleka na ndeko mosusu liloba na kaka napesi na komite l'église tolela mwasi na biso na ndenge moko ya biere eleka biere tonore mpo akeli bila toki komona ye te atiki biso na bana tozala biere omontinga na ye ntongo na ye chaque jour mpo ye apesanga baconseil ebele maître salabe oza para nakokotika ye te na ndenge apasi yango moninga nakozwa charge ya matango ntina suka tie bembe ekota mabele nga nakomi libre. Merci mingi mwana mboka tolela na bazolela pusana pembeni mwana mboka simba micro mbote mwana mboka. Bonjour ndeko. Kombo na ona ni simba na na loboko na okata. Kombo na ngai Noel Nondi. Olongola mwa boete ba mona o vraiment. Kombo na ngai Noel Nondi. Namoni awa tozali na ata place moko ya mawa kotala moko ya biso abungisi molongani na ye nini eza impression nini eza maloba na bon mpo na ngai eloko na koloba esali mwa mpasi komona leki na biso komona ye ntango ayaki na mboko na Cape Town na ndenge tokei tobali ye na ndenge tozangi ye esali biso pasi yango wana toye kosoutenir ndeko na biso ya mobali na temps difficile oyo azolekisa ya kotala circonstance oyo ya monene oyo ekomeli ye yango wana omoni toye awa mpona kosoutenir ye. Bolingo ezali na kati ya bakongolais tolingani vraiment na mboka oyo? Oui, tolingani lokola biso communauté congolais toza awa tolingani toye awa mpona ndeko na biso Dadi Baimoto mwana mboka ya solo combattant d'élite à perdre ndeko na ye. Merci mingi mwana mboka. soki bolamu na yo te biso bato oyo tozanga famille ya malonga mbele tosuka wapi Yesu na ngai.
nakosala nini mpona nzoto nanga nzoto yosengaki ngai bilamba sika nzoto nalatisaki yo nzoto yosengaki nzoto osengaki na bituka ya sika nzoto napesaki yo opesi natamelesi te na maso nasaleli yo lelo okei na lilito nzoto otikinga nzoto mama nzoto mama nzoto oyokisinga soki komona na esilite liwa
l'avez permis. It's because you have allowed it. Pourquoi notre Dieu, That's why our en God, tant que tes enfants, as your children, nous venons élever ton Seigneur we come to bless your name for this circumstance. Yahweh notre Dieu, Lord our God, glorifie ton nom au milieu de nous, glorify your name among us. dans le nom puissant de In Jésus. the powerful name of Jesus. Dans le nom puissant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis émotionné. You know, we are all have emotions Christ na bolingo na Nzambe. but through the love of God, Tosengeli tosemekise mwa moke. we let ourselves to restrain ourselves. Kopesa biso temps ya nyonso. We're going to give us time for all. On aime très fort le Seigneur. Nous savons que c'est dur. We know that it is tough. Mais la volonté de Dieu est faite. Superhero, my star, intelligence, incredible, kind human being. God says in His will we should be.